Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui prouve que tu as la musique pour évoluer en tant qu'artiste et musicien? On a déjà Côte d'Ivoire, Bongo, on dirait Fikine. On dirait Fallait être en Fikine. Côte d'Ivoire, plein de niveau Bongo. Qu'il tire réseau avancé. Donc, au moins la musique, on va qu'il y a Kapuna et Congolais. Congo là, on fallait. Donc, la musique, qui bat tout bateau ça, on a bien. Mais il fallait avoir ça la mienne pour les amis sont bien sur les gens normal. Mais qui fait mieux qu'il fallait aujourd'hui? Azate. Otane Sinan. Abande on soupe ba ochafere abandako. Wana ba flatter. Bato ba tcha bongo ba flatter. Ba flatter par rapport à quoi? Belle voix mbongo na biso, grand chanteur mbongo na biso. Boni bato nyonso baza pembeni ya fali, bato ba pizza fali même yo za flatter. Tant où yo vanda na mikono wana olobaka fali actuellement les Congo mo ba solo. Tant où fali azobeta na Côte d'Ivoire, soit tie miko bato ba imba ba afsana, bato ba imba mal accompagné. Mais quand on a fait ça, ton frère a bêti na fikine. Oyoka Oboli. Les différences y a wana. Différence y a donc on a baroyemba na. So tali kuna omona professionnel. So tali koto yo. Moto azana bagage, azana humanisme so tali boy. Di longola eloko wana. Bana basawo eloko nini ocha. Mais omona tout le quoi musique ndingu boy tout fait. Olobi tout le quoi musique ndingu boy tout fait. Peut-être faire ça au courant de la musique salaka. Oyebi na mboka na biso bato mabepe et ya face mabe. Bana ba société mo ba sepela na bango so ba libasa clip mo boya muta face mabe ba juillet. Omoni amona yo etelinga barrière sakotana en arrière nostalgia baba souvenir. Ni paso yebike na lela yo ya tu. Yango ondio salanga mabena mpo malero za kopesana na soko nanzuluki na fidélité nanga pembeni na adversaire phare ya Ferigola c'est héritier na musique c'est quoi eloko esala bien héritier mutaluki yango te bango baluki yango Ferinda lukeli héritier place héritier azazomona ke c'est un fort actuel pour baluki babalisanga bango ko babanda carrière solo liboso nanga bat ba sepela na ye na miso ba so bo préparer te bo mona bêtise yango bo mona bebiso a to mona lokwa un chanteur comme le animateur to mona on mboko moni mamé moni non préparé pour yo au luka adversaire na yo mais taille adversaire nous comprendre que adversaire nous a muta détenté donc tout le artiste musubazo travailler pas vraiment la musique à Congo problème ezani no moni fali pour pas doit fali et pour pas kanga fali pour pas table mixer la musique à Congo kanga ye na pumba kisantos na sala overdose na coupe c'est pour ça na caresse simba ngai na loketo na baluko kijenga tonga na yo tifile kolinga na ye wana ndeto tikani. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs, et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre, précisément na Kinshasa, na Congo, ville-province de Kinshasa. Je pense que bonne année, joyeux Noël, bonne année, na bateau tout batal arabiso, na abonné na biso tout fidèle au partagera surtout na bateau ba commentaka ba vidéo na biso. Merci l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision, ils sera toujours disponible pour nous servir bino ba abonné fidèle au Borota la biso. Un grand merci aussi à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Splendeur Mbongo. Bon tête, avec lui on va essayer de parler de tout sauf rien ou tes actualités, et puis vous allez mieux placé à répondre à la question na biso tout. Merci vraiment na bateau tout balingara biso. Bonne année surtout na mon vieux Claude Maloba, les vieux poteaux, pourquoi pas na Obed Mbemba Orlando biso depuis Belgique. Un grand merci aussi na Dada Ulungu na Suisse pour na bengara mama sociale, et pourquoi pas na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé et Yesa Balobikuna Tolia bio comme il faut, restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé et Yesa. Un grand merci aussi, bonne année à mon frère Rodi Dindi swag non stop na François na balobi morote na pesi bambote wa Rolanda biso sikoyo, pourquoi pas na bateau tout ba Rolanda biso chanter ça derrière la caméra, soit aux à la même morale nanga à fond la biso. Moi j'ai dit déjà bonjour à Splendeur Mbongo, bon tête. Bonjour Kérit. Bonne année Nayo. Santé qui toros. Bonne année aussi à mon frère Namone Yomorote. Bonne année na Oasis Santé. Ya zake pa Robin Mundibu. Ah bon. Oasis Santé. Dans lelo Namoni son a memi epo to na featuring na featuring a betelinga générique mo danser. OK. Na banzi mo danser. Et comme boy. Azalaki pa Robin to azalaka pa Robin. Te azalaki pa Robin. Azalaki OK. Tangu tozo cha mwana mai Robin Mundibu po. Ngabana aux ensemble. OK. Voilà. Donc tango alongwe ça peut carrière solo na un single ne mozo bimisa mais lokola tout ça li collaboration à betelinga banze mon disque. Rien n'empêche na tambola na master. Voilà, Toro, moi quelques minutes et au sala bien, allô, bah, mais sinon, santé, ça va? T'es santé qui t'ocose n'angolo en Zambie. Boni Basango, il y a album, oh, Tozela. Oui, album est Sili, donc il y a comme dans 90%. Je peux battre liste, moi, c'est le Scrum. Na ndenge nini ba concert na bino comme émission wana zolukela vena biso serious comme sika vandi Mr Poutine a tomboka lisusu po ya tombokaka so atomboki a lâché ba plan mais donc azavimo il faut zala marambo sala kawana il faut zala moko encourager marambo c'est le sala stress Attends, na biso fali pour passer à tala ya monaka c'est le roman anti-stress ya ba na dios mo asa cop na ye ali na sima fali na sima batu quoi. Ah bon, voilà, album est comme niveau ni Splendeur Mbongo. Tes album début à 2025. Il même pas n'a pas parlé il faut au moins tozela donc bazela kaka ezape faute nanga teza faute pe ya moko vandi boye
bato lokwa ba Duve Mowen ba vena biso na niveau Europe wana petit na kota na album ko na o fongola ka album to sala baza ko baksama to sala album pona kozwa mone fisket so moni ke bato bazo baksama ko komisa ngo album moko mais volume 1 volume 2 volume 3 na place obimisa ka album nde vena biso fali ipupa jour mususu yebisanga na showbiz abi petit bosala ka ndenge nini na ba carrière na bino comme na 4 albums ozolo ba pe na TV mais bato ba yebite yo lingité comme la bon ba jeune ebele toza bongo omona pa lo banga na banda carrière liboso na bango ngana na 4 albums bango na bana ba single donc ayo ka personne itazolo ba 4 albums mango na bato ba watala ye bazo kama ya comme na 4 ayembela ngo wapi sera ba vena biso ba fali pour patang ba banda ki droit chemin zo ba ki droit chemin soit comme na 3e album boye ba ki outi na Arsenal de belles mélodies power boye ba combo album sko biso lelo ba jeune eza moi pasi ba koye ba album no liboso mais ami balé kokoso au moins pe ya liboso ngo pe ba yebi pété yango sko to sala ba effort donc vaut mieux loko umela mais tant obima et bimi na ba condition ya bien promotion pe que bien donc il faut tous à la peine même moral na bato na yembeli ko bat misu bazana ba retard routine ba mongo ba promotion donc il faut la mutu na mutu omonike koki sombi pe na banzembo oui bat basombi bato na yembelaki bango moi liboso na 20 ans na bandaki bango basombe na ba 2000 mais o ba yesikoyo 3500 mais misuba somba na cash terre ba misuba somba na ba yomo yeba misuba le la poto ebeba moi peso moi 1500 moi ba yo abakisi malema na ndinga bongo donc voilà je pense que Batball Landa biso partout au monde big salutations bonne année à Mama Fatou étoile d'état fondatrice il y a ONG Promedi na pesi bambota Rolanda biso ONG et sungaka surtout bato yo bazangi makoki bato babelara Mama Fatou merci pour tout merci pourquoi pas ba sincère condoléances na famille Bolombelo au papa Claude Mobali ya maman Judith beau-frère ya papa Laurent Lorenzo na pesi bambote na kati ya Igland pesi bambote Rolanda biso sikoyo bonne année na bino bonne année na bato tout balingaka biso bo partager bo commenter émission ya mokolo lelo voilà année prochaine album mais sortie officielle c'est pour quand on a dit que bah préparer déjà Marambutu avant oui en tout cas affiche PDG Salam nango ya bientôt disponible maintenant na posté OK Kalaming te na posta ngo et puis date penda et maka année prochaine. Ah bon, année prochaine. Voilà. Mais ces derniers tes ligambo génération, na habité Fabrikas Maestro, on le guide ya génération na e. Yo to tchao na génération nino. Za génération mo na ba Fabrikas. Mutunyo soazane libre ya ko ça la classement na e na ba génération. Non, mais premièrement, ozo confirmer soit ozo reconnaître que c'est lui votre guide ya génération. Mutunyo so oyo aromona sa génération na e asali na ya donc est-ce que ngana zona droit ya ko reconnaître mutu tango asa ba génération non mais ça rango to yebi que pour l'instant mutu ko kumba biso eza mutu songolo so ko reconnaître mutu na maman qui soko longoli ba vena biso banchone ndi ba zena génération na bango jusque là mutu asali génération za ka moko eza fali OK donc fali so kiti biso nyonso to na sima total ande fali totika ba désordre ya ba génération belé o génération boy génération ya après combien de siècles pour na yo ya après combien de so bio calculer ils ont tout passé OK est-ce qu'on est ni génération ba vena biso ba Kofi Olomide ba Jibem Piana ba Weranson donc bato ba yo fongola sous génération mususu za ba vena biso ba fali soko tali bozomo na ba fait Richard de Paul ale biso ba petit na bonsko toza asima donc génération mususu zatin génération mususu ezate d'après mais koyora Fabrikas koloba bongo à ton guillemets ça te dérange aussi pour yo zolo ba génération ezate les autres déranger na ngonga te au moins ya lobby guide esaye nenga pe na yena lobby wa génération mususu ezate à part ba ve bantsoni na ba vena biso fali OK ils ont engagé kanga donc mutamtaza libre
donc mutagondimisa mutu makambo na ye te oyo ye moko azoloba. Ah bon. Mais lelo tant on retient la culture na biso d'après yo ça évolue par rapport il y a avant l'actuel. Ezoke liboso makasi. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui prouve que la culture na biso eza ko évoluer? En tant qu'artiste et musicien. Comme on a déjà Côte d'Ivoire bongo on dirait Fikine. On dirait fallait obéter na Fikine. Côte d'Ivoire plein de niveau bongo. Culture réseau avancé. Donc au monde la musique yo ba ke yo kakuna ya congolais. Congolais ngo fali. Au monde a fali a outi ba tourner na Europe. Musique ezo musique ya Congo. Et que musique a sali triple arena to moni. A beti na ba province ba Nantes. Fallait apporter musique ya Congo na ba province ko ekotate. Ba 20 ni ba bandeko kendo mo ba sukeli biso na Paris. Mais fallait t'envoyer à lobby le quoi va 20 ni ba sukeli na Paris. Boire kuna tokota na Lyon. Oh. Boire kuna tokota na Nantes. Boire kuna tokota na nini so akena ba Italie wana mona ke ba Milan. Donc on a que musique ya Congo ezokota na frontière oyo ezalaki te. Yango musique ya Congo évolue puis fallait pour passer à Betty coton di sana ezaka na monoko te. Tout le monde a pena 3 plaques d'or. Nde ba pesa ki na London. OK. On mona pe fallait pour ba pesa ki 3 plaques d'or. Donc musique ya Congo ezokendo mona ke artiste congolais rumbiste à s'intégrer dans l'album urbain à Zulango disque d'or certifié na Snap Elingio là que congolais à côté de musique il y a urbain wana mais à la tango na kibo congolais pesango na kibo français quoi. Ah bon. Mais Baptiste Bosé belé n'ambora na biso, mais pourquoi toi tu parles seulement des Fali pour pas tandis que Batalon est belé n'ambora na biso, Baptiste peut pas osala musana bango kitoko n'ambora na biso bazé belé. Oui, Batalon est belé to boité. Mais ne peut pas router ka drapeau bazali. Na domaine nyonso baloba kaka naninda leki. OK. Na domaine tout, même na société so ba koti balobi gérant ya place o yewana nani mukolo nango. Comment va le boss yewana. Donc gérant à l'équipe bateau misus ba ça na ba réception pour yazo gérer. Mais gérant pas en mutaleki boss. OK. Na domaine nyon som talega même na musique bino tout elingi ko l'accepter que boss loko lazo gérer bato wana nyonso tam so aleki muta réception na mayele te. Akole kapé muta réception na mayele tout comme muta réception akoza mayele mais ba étoile ndenge monte na boss sengi boss akambaye asa na société na ye. Donc na musique eloko bato ba comprendre raté ba linga raté baloba oya leki oyo balinga na musique to comme sango nesi ndenge moko. Ah bon. Même Cristiano na Messi mundela suka te ka bango ba ndenge moko awando tala pena nani ana ba biebele nani ana ba trophée belé pour Cristiano alo kwa Messi te. Cristiano abeta na ba équipe belé Manchester Cristiano qui na ba Real Madrid parce que Messi azaka depuis to yeba na Barcelone tango akena ba équipe mususu toyo kapete que Messi apese équipe na coupe Messi a même équipe na finale mais so tal Cristiano monake na Manchester akena finale na Real a joué 3 coupes parce que mundele tango bando table wana nyoso ando oh mais Cristiano on diga legi Messi. Ah bon. Baloba na munokote baloba oh aleki mais bon ba grand joueur à planète mais ba bref ezomona na ke Cristiano aleki na domaine tout même na classe si jamais ba misaba les premiers mi balé. Oui. Au monde aura les premiers moko tam sous 90,5 ou alandi 90,4. Faut battre mutu o aleki asa. Moi différence c'est ça même la pourcentage. Donc la musique qui bat tout bazo ça na bango bien. Mais fallait azo ça la mieux ko les gabiso nyonso, c'est normal. Mais qui fait mieux qu'il fallait aujourd'hui? Azate. Autant n'est nani. Azate. Oui, autant soulever le moins d'être capital le lobby. Roko ta place moi kuti Gérard mais mukole lo razali. Mukole lo raza. Mutu aleka mutu azalaka. Parce que soyez na Congo a uti libanda soyez pe na Congo. Yo au Tchèque biso déjà fali hein. Ayoka. Parce que toi qui fait mieux que fali na Congo. Akoyo kape nini oyo mwana pasteur polio. Azoma ngebani wana bandimi ya tatana. So si quoi yoki bongo aluba guess ma wete wow c'est bon hein. Parce qu'on nani nde azos asimbi musique ya Congo actuelle. Oloba nani
c'est Fally Ipupa. Tant que je Fally, il y a des gens qui ont fait na bandako. Wana ba flatter. Bato ba chabongo ba flatter. Ba flatter par rapport à quoi? Belle voix mbongo biso, grand chanteur mbongo na biso. Boni bato nyonso baza pembeni ya Fally, bato ba petit Fally même yo za flatter te. Tant yo vanda na mikono wana olobaka Fally actuellement les Congo mobimba, eza solo même Fally aibi o flatter ne été. Aibi te ke o flatter pour amona ke rit na pemi wana alo ba pende solo nga Fally na minicho na les Congo mobimba. Mais est-ce que bato bazaka na kabasele? Kabasele nde nani? Ah? Bato bazana ka yo ebi kabasele. Non, mais bato tela biso wana bezo ba comprendre ki kabasele kombo soka milati si. Yango na ka bobengi ete. Bato bazana kabasele baya ko yebise yo leki Fally. Au moins teke za flatterie. Tala siko décalage ya mutu Côte d'Ivoire Fikine. Côte d'Ivoire Fikine. Voilà. Ce muta bongo bolo bande ni ka leki Fally. Au moins te to sa mabe. Tu veux aller sur la Fikine. Tant Fally azobeta na Côte d'Ivoire. Soit tie micro bo bat baimba ba Afsana, bat baimba mal accompagné. Mais quand on a Fikine so ba tie. Tant faire abeti na Fikine. Oyoka hérité mutakala. Eri. Oboli. Différence ya wana. Différence ya wana. Donc kuna ba royemba na. So tali kuna omona professionnel. So tali koto yo. Moto azana bagage, azana humanisme so tali boye. Di longola iloko wana. Bana bazao iloko nini ocha. Donc jamais po même na bano bazana mikili. Akoluka traduire vidéo en attendant français. Parce qu'on a traduit en mot. Yo mo talas qu'on a français balba hérité mtakala. Moi la pote siko yo. Ayo ke loko bongo. Yebisanga. Est-ce que aux artistes aux éducateurs ya masango na modèle a bongo? Omoni. Ya bien te comment na biso nga kuna sepela kitango na moni pena ba poster bon mo betolingi so bata mafinga te tolingi na bia fait na biso sosoli na vanda ka les mêmes mutu asaki des arts na Luanda ba yo Mathieu Susu na podium ya Fikine na bi c'est que vena biso ngo azokola na été na habité par là ngolo baki artiste aibaki publication en été soit artiste à mon qui en hôtel aibate ndenge nini ya na page officielle na ye. Même biso boza bato ba gera ba compte na biso mais yo moko ça peut accès à poster lo so muta a teli yango yo mo rotango ko ta téléphone no moni ke ba publier le hôtel. Est-ce que l'artiste ba rapport au courant na ba publication ni on sur les gars na ba page officielle na ba mo a Rosala artiste yo moko to page na vo poster lo ko il faut autour na bato est-ce que na poster bongo siko moto yo a gera page na so alinga poster yo yeba tendenge nini il faut yeba ayeba ke ozo poster lo moko boy boso yo poster ya asepeli na ngote o mona o supprimer. OK. Donc déjà comme on est lo ka bongo na ko mona lisusu ba réaction ya bongo eza penda kitoko te et résumé zo sala makuna soki ezalaki pa Fally elinga ezali lo mosusu yo mona ata bato oyo ba po Fally ana bafane ebele akoka kogere te naloba neti keriti alamuki na ntongo ozwi telefone no Fally oyeba to ozwi telefone impossible omona okoteli ye mutu mo afingaki mpe danse yo ye orecadre mutu wana mais soki ofingaki likolo ya podium ya Fally soki ofinga ya musika ntango oya na podium ya Fally ofingela yango wana te. Non mais peut-être nga kutu te osala baje wana yo moko yebi fe na biso Fally bato ebele kutu baza bafinga so akuta na alinga kanga photo to asa video aboya kabi yo na peso video te na peso photo te yo lobaka vérité te mais yo fingaka na peso photo te poso na peso photo bato amonake ondire nga asepela na makambo osalaka. Ah bon? Parce qu'on fait na biso Fally déjà zaka bongo mais omona un mutu lokwa muziki ndingu bourri tout fait olobi un mutu lokwa muziki ndingu bourri tout fait ozomona peut-être faire ça au courant te na muza salaka oyebi na mboka na biso bato mabe pe et ya face mabe bana ba société mo ba sepela na bango so ba libasa clip mo boya mta face mabe ba juillet omoni ba boui ki pe ba important ba société ba o ba important. OK basa donc mon apena mutu mo bourri o famille regretté mutu na biso azwa musala wa mais na société mo na Congo na ndenga musique pe ba kozwa ye po eza ba société musu na mboka na biso ya musique ba bourri ba gagner bata mayele. Oh
d'abord pesa bato baza Batamayele moins intelligent ba à se retirer na Mutamayele à Longwe pour un leader ya azo préféré na zana bazoba que Batamayele parce que yebisanga entreprise en évolué ndeni. Voilà. Mais na makamboleka na Fikine yo condamné nani to condamné communicateur ba maître qui na podium soit to condamné leader soit to condamné public qui ko soutenir artiste. Le public nanu balobaka bapesaka ozanango même papa so moni ba ne omona ke éducation ma bebo c'est que papa to mama na bango baleza mutu moko ana ba comportement oyo donc omona public makambo sala accès utina likola podium tant kindingwa mataki abande koyemba nini yango public ezui et puis chose grave ça roule streamer oui puis que orchestre ça va accompagner oui mais na na feeling mo irrité takala live so que na mama na feeling na biso eloko wana e circuler koleka kutu bato batuna leader na biso ayembaki nini na fiki donc temps fort il y a concert temps fort nde yango wana tala niveau vous a contre soko ke na Angola temps fort ezaka kindingu comment muta bon à cause na succès koleka ba chanteur ko baimba na podium ole batala message ba vocal ba chanteur ko baimba na podium mais ye azo dominer mambo bongo et suki wana to moneke ti na leader ye moko ye to mona ki bari to koma wana mais lelo toloba Ferregola atalisi mandoki na soit misunae envers héritier Watanabe d'après yo maman na calcul. Ah bon, maman na calcul omoni même l'équipe à première division ceux au bêta ceux pour la pampamba omona ekitaka na deuxième division oui makamona nyonso esalama yo koteni bango rigueur équipe mikiteli deuxième division. Donc toloba lelo adversaire phare ya Ferregola c'est héritier na musique c'est quoi eloko esala bien héritier mutaluki yango te bango baluki yango Ferinda lukeli héritier place héritier azazomona ke c'est ngana fort actuel pour baluki baba lisanga bango o babanda carrière solo liboso nanga bien nango yango wana sikoyo pour moni on dirait komi oyetoye ochepe toche après Ferregola équipe ya héritier Watanabe pe oyo bakei komona ba gestionnaire ya Fikine pour que héritier pe je pense que là baro annoncer date na bango o artiste a représenter pe na Fikine donc comment on dirait comparaison bongo zo sala bien zo sala kitoko oza pour yango ça kitoko et surtout baza pe bana wingi à l'aise. Ah bon parce qu'on a part il a fallu pour pas automoni réaction à Ferregola bande on a biso bagola babi bango batangi pe kombote ba rideau pamba ba piaka air nyonso éliminé et vous déranger pourquoi tandis que l'artiste atangi na kombote artiste atangi kombote yaye ba rideau pamba eza wapi peut-être na Fikine yaye ba rideau pamba Fikine bata rideau te rideau tama na po na poto yaye siko ba rideau pamba eza wapi omoni so ye neti kofunda mutu papa omoni ye makambo sala eza bien te papa tuna bongo makambo ya yo ya bien eza wapi ye kutu ya bien te zomona bongo ya yo ate ya bien te wapi yango ba préféré ba sona mutu asa makambo ya bien te pozo mona na ke yo non mais quand même tazo azo annoncé date ya yo arena ou eza qui reporté ou annulé na bien soki il azo mona na misuke ba rideau pamba tala ku mutaleki ba rideau pamba mutaleki Ferre ba rideau siko pamba nana leki Ferre to mitika ko mi pesa ba réponse yo moko za podium mo mi pesa ba réponse fali soko zo ebise loko directement tango zo chaibwe fali so zo chaibwe o pesozo yozong soki fali ba rideau pamba o ya leki ye bongo yesiko o ya leki Ferre c'est que rosa nini tolo ba moustiquaire
moustiquaire pamba éliminé omoni donc eza nango kaka pesa elengi malgré bazo sa concurrence na bango héritier Watanabe mais unité de mesure eza fali aza le rôle omoni so lia neti fufu na matembele na poisson faut boire à moi pile mo tak faut ezalaka et baksa moi séquence et accompagner so za mutapima te fali akomelo mai faut bilo moto na tama mai donc compétition na bango malgré ba ça faut moi fali azalaka parce que kota ngambo héritier on dirait ba comme ça la fali mais na ndenge ya bien ba reconnaître to mela mai opendeza mai ba comme reconnaître comme on a pe na bango bazo leka c'est bien. Vous comprenez? Mais ce que anglais wana ba utiliser fallait à bonheur pour na bango mais ba ça et la ngos qu'on a ndenga mabe pour ba la mokilige biso to leki na biso ye mais en réalité na 365 jours so muta combien de temps na 10 concerts te yebisanga le ka mutu ndeni azana ba 30 concerts splendeur ils ont le mabe 10 concerts te na 365 jours dans une année na teba journaliste senior son défi ba miselanga ta 10 concerts il y a fait rigolo ya malonga na ne oyo fait rigolo la beti double Adidas Arena na ne oyo 10 2024 tout sur 2024 double Adidas Arena tangela ba salle mythique oui a beti ka ba salle mythique tangela mais comparaison na muto oyo azo ba concert kasi yango na bi ba concert s'il vous plaît kocha nini te awa na bandala wa te ça ba salle mythique 10 te ba salle mythique 10 et commenter mais surtout bi ba concert je pense que équipé ko bon son abi pe ça ba concert ne nyoso na ko yungolo che aujourd'hui ko ya fali o che ba salle mythique na ba concert oyo ya c'est l'affaire abeti 3 concerts en Europe double Adidas Arena Genève Arena aina Kinshasa abeti Shark Club c'est déjà 4 oh nga tele Genève te abeti Genève oui abeti na Genève na Suisse. Ah, Kerry, tu vas te la image. Non, frère. Il y a solo. Après, Gobet Adidas, Arena en Suisse. Ah. Mais oui, hein. Nga mon yangote. Yo monate. Batana image. Et ça là, te. Frère, avec la Suisse. Te. Et soukaka double. Et soukaka double. Bon, sunga. Et soukaka double. Tout chango le roi des concerts. Tu es à Kinshasa, Betty Rotana, à Betty Shark Club. C'est les 4. Aérobeta abeti fikin il faut takape ba image oui mais pas les hommes qui les yebi abeti fikin ba ko tape image mais ko beta ngo pour kuna ba rideau ezagite na ebite to luka ba concert to luka pe façon ya ebete na ba kiti pamba abeti pe na Côte d'Ivoire ba kiti pamba pour la moni moi comparaison pe Côte d'Ivoire a ferré c'est ko boye et ça la va goût boye ça là amoni ke ba pecha fali ba vandi ba beta pe moi li solo tala soki bo supprimer combo fali na musique à Congo pour l'instant ba combo belé la li on a d'après yo d'après Congo mobimba mais eza malédiction ndeza boti fali ça ka ba succès pour ba artiste belé tozana malédiction. Oh. Donc pour tozala il faut combo ya fali mais tozo boya mais yo pas tant qu'artiste ça te dérange pas fali pour bazar artiste le roi yo pourquoi oh tchara tozala il faut combo fali Nigeria non mais Nigeria ba ramasse ba belé on y sont le monde pas kala Nigeria na Nigeria za soki jomo na talent pour ba bimisa mba mo ba sangani mama bouf ba pes ba sali ba featuring ba mutabimi na Congo fali pour pas en capacité ça les loko wanati mais a osa ngona banani bat ba mutema mabe trop mais yozali ba robino bazali kasi wana destin te omoni featuring ezaka foi omoni ba vena biso ba René Soso koyeba na fali asala ta ba 4 te OK donc destin esengaki ke même atana makambo mukanda ngona poto yoko ke lelo salika simo super donc muso abeta ba 7 ba 10 ans ba 10 ans ba 18 ans même chance ya mutu ba chance ko kana te chance ya mutu ko ozala ke nzamba chae yependa fo abeta 12 ans pour chance na yewana esala na nzoto ya bongo ya même makambo ya ba poto de vena biso fali pour pazo mema vena biso koko dila so banana fali kala
Parce que ve Coco Dilasso na petit Fali na kenda poto liboso. Bakinanzela moko si je me trompe pas. Sikoyo. Ba poto na nyonso bato bando kende fallait ve Coco pasilika. Tangu tana ekoki. Ezaka lowa papa yambi bapayati. Yo mwana nona kabelo $1000 te me bapaya ba yatangi $1000 kabeli yo. Yo solingo te me la papa oh papa biso na pe o pe biso $1000 te. So papa bia sa lo calcul. Tam so le $1000 calcul a roboko la yo. Ya rolesa yo. Ya rotangisa yo. Yo sko zolu la $1000 ya cash. Omoni eza bongo donc biso nyonso actuellement fallait avoir miroir. On comprend même chose à Congolais sali type non moi sali succès commis batuna. Azana ni Congolais, azana na pays a Fali. Comment de Fali Poupa? Fali a commis référence actuellement. Nde ba vient na biso pe quadra bazala ba référence kala. Bazala kala. Mais lelo penda so ba ta référence ya liboso c'est Fali Poupa. Oui mutaza makambu sikoyo. Donc ba tu ba reconnaître taka Fali Poupa makambo sa na René Soso makambo ni salama na Nigeria. Yo zo mona ke po lelo kombo pe kontaka bako sangana basangani 54 ba pe na kombo mais basali loko bango nyonso lisanga esali loko te mais fallait azui muto azaki na kombo te abet neka featuring moko ekundita musu 85 chansons ya bato basangana ya kombo. Mais ça te dérange aussi na ba réalisation tout na ba mérite au fallait rozwa ba congolais ba reconnaître kango te en fait te bo congolais zo lukandima yo yemo déjà lobati koluka Congolais ndimo te ba Congolais bandima batu ba o amuke wana baza muke me baze belé ba o bandima te o ka sabon baze belé me baza muke en esprit. OK baza ba esprit faible au Congolais comme on a kiriti bo couleur ne ya bien bo kiriti pe batu ba tela ya tela te mukolo tela wana be star clair ya pam mala te bati te ba chokona so avandi a moni kirit na moni kirit a sombi ST mo ya sika ya pop boye hero ba IST baninga ba comme na ba range IST donc ozomona ke aulukelo ba raison ko koma na range bota la sera range wana ba range akala la biso agrimace biso donc Congolais soit azan posola ta chapeau rouge sola ti chapeau rouge ba no ba rouge makasi donc omona ke oyazo luko sala so sali abalukeli yo mais ko ba jara bato bongo bakenda musika te mukolo yo siko omata okomi likolo so amoni mutu mususu aloba yo ata to séquence ni kirit beto ndo sekaeti tala lelo nda koma donc yo okomi exemple à suivre pas bato na mais bon ba tikali ka place baza ndenge mo ba congolais ebele baza bongo omoni Fali plus Ipupa égale à D donc Fali à quartier latin ezaka Fali 1. OK tanga longwa na 2006 wana omona ke boyebi Fali ya Kofi yemo ka salaire fort abakisi Ipupa mais ya carrière solo ebimi égal à D parce que kota vena biso wapi le padre Ferry Gola soko teye Ferry plus Gola parce que pona ba golwa ole ba te égal à D ba te égal à 4 pour ba augmenter D wana ba saki ba leki Fali. OK, 1 plus 1 est égal à D. Mais bon, on va comme ça 4 dans le coup. On va gaulois. Bah comme ça 4. Et puis, si on va comme ça 4. Pourtant, on a la D, na 4. Bah, on a leki. OK, et ça va réponse mususu obimi zoba. Pour 1 plus 1 est égal à D. Yo ne nyolo ba 4. Donc, on peut sa réponse, mais on a ko. On va toi, on a 4 leki D. OK, ça na dimension mususu yo la que ça mute leki, mais mutaye biso te onde leki. Yo zo mona ngode ndenge mona ba vena biso ba Fali Poupa so zo mona omona ke chaque jour azola muka succès nezo mata donc abatu ba patienter succès ya Fali zo si laté ba luka sikoyo ba argument ba option bon to cha Fali faut chanter omona ba journaliste ba sangani omoni ba journaliste be bazana Saint-Denis oui ba journaliste de gala bazali ba musicien de gala bazali monde ba mission basangana rapo ba boycotter ba effort a Fali souvent basangana na ba journaliste on a fait na plateau bango nyonso comme na bango ba musicien na ba journaliste de gala omoni président biso Félix Tshisekedi azwa ki image ya osai sa match de gala et pas ba musicien. OK quand atala ka ba mission ba internet atala neni bato nyonso tina ba joueur
na ba journaliste bato théâtre bango nyonso basangilaka fali idée eza bien tout ça un match de gala basangisi sikoyo pe ba joueur na ba musicien ba kebe taper match de gala na bango donc fali aza révélation ya côté nyonso voilà. Mais je pense que bientôt la photo Toyokayo yo pena ba au moins traiter yo yango na lobby lelo compétition il y a il fallait sous na conquérante na musique ya mboka na biso pour ceux qui chaque jour moi sinon nanda kwa zo lambelo pondu ata premier jour lambela ko pondu so sepel nango deuxième jour sepela mais so ekomi 1 mois 2 mois 3 mois oui c'est maman changer lukata soso so fali lelo bata na o magité qui cité so fali ça succès pour pesa la congolais ka pondu te ba meloman ba yeba la musique te mais ba comme en expérience ya ko ça la choix na ko yeba pe yeba bien parce que kaka na ko yeba musique na bango ana te soko pesi bango pondu yango mona ka bayaka ba yo ko lisuto mis album et ça succès te pour nini ba message na pondu ba yeba musique te mais ba comme en expérience parce que soki les lorsque to décortiquer pourquoi fallait aussi la té voilà. Pourquoi fallait aussi la té tout ça entre parenthèses azozonga wana to yeba ozo la légion na nani na musique ya Congo nani aro mema batuka na monotonie nani aro moduler nani aro sala mixage ya ba style to bango voilà. Mais tant on la concert au Fally Ipupa beta le 25 décembre na Abidjan et le belo nini pour nga nazo ki tant otala ngo na mituni toza na Kinshasa toza na Congo ou soit toza wapi na on vena mulongo netika na stade des martyrs mais qui concert payant lelo lingala auparavant na Côte d'Ivoire ezaki tamso na ba 30%. So lelo ezokende comme na 5% za pona Fally. Webi Côte d'Ivoire comme lo lingala lo kwa ba congolais. Po ba kanga ba nzembo Fally na lingala ba ya ba français kutuna nte. Nga ezokamsanga bazoyima na banga o Fally abwa kaka. À Côte d'Ivoire. Oh, na bi me bato ba comme lo ba lingala. Ivoirien il faut ayebiso kenga na ivoirien. Beaucoup kutane bwando sur la peine na lingala eza pona Fally album ne logo ekotaka na ba Côte d'Ivoire ekotaka partout bato ba komo lo balingala donc eloko liboso ya kokamwa na neza yangwana ke soki lingala na Côte d'Ivoire ezaki na 30% lelo comme na 95% na Côte d'Ivoire dans un pays étranger chaque décembre au janvier Côte d'Ivoire est comme artiste ivoirien peu bazar mais pourquoi choisir Fally na Congo peut oser belé mais pourquoi kaka Fally et puis bat telemi mulongo na uté ko loba kala mingi ta lokwa fikine mais yango eza fikine te omoni donc et puis na banzembo ya Fally ninga zo yemba na public yango wana nde musique ekoti ba artiste beso ba tie micro bo ngana to mona kande balelaka réponse ezozonga te magie déjà yango wana ah bon voilà mais comment on a débordement wana ça les refoulé ba te belé ba somba ba bien na bango ba participer te na concert ya Fally yango puissance est-ce que ça peut na artiste congolais moko ou à sala pe maramba bon na pays étranger exemple n'est-ce que tu as Côte d'Ivoire pour ba te belé pe ba na Côte d'Ivoire azate ba misuba kenda Côte d'Ivoire baluka bato batonda misuba tika libanda OK na Côte d'Ivoire mo beti na dongi donc so moni maramba bongo il faut ça le son mode mon artiste nyonso ngaku na lobaka ngaso na zaka Fally yo mankanga na lukelo producteur sans que yo yeba ba choka ka place au Fally abeta kana ba réponse maman yango wana mais faire auto mais quand on na you arena wap you arena abeta you arena abeta qui te mais quand même à Ozaki a signé quand même mais à Ozaki quand même so qui simba qui mais wana yango ezotalisa siko niveau OK malgré ba puis ya maître Gims ya banini mais rien pour maître Gims na minute na niveau français na Fally eza le rôle à oche na rôle baneti nini na kolo baleti nini Gims et pas mettre Gims ozo luka na Fally ya lokola ocha Robino na sake ocha Robino na sake Jina Musuni upa Musuni
pour na minute basa la blague te fallait à likolo na France que le Maître Gims. OK. Na minute on fallait na simbi na France na maboko. Omoni makambo fallait azo sala. Eza makambo Gims a sala kati. Mais tina Gims sa makambo fallait a sala. Yo déjà fana na tchétcho qui Maître Gims. Ah, Gims a beta rappelé na Congo. Na bio fine na tchétché bo ba 50 ma Gims. On fona tout na Richard. Lo ba kende na ba ville na ba boîte ano yo kango mo muke. Te sa na tchétché ora rappelé Maître Gims. A ozala te. Siko kende na France na ba boîte yo ka fali. Différence déjà ngo wana. Donc yeb sa Maître Gims sa album a rumba. Oh. Ako nyo kama nanu rumba ko linga rumba. Bat ba sepela ko nyo kama. Différence ya ngwana donc Gims akoka ko yemba rumba penda te so yembi rumba za par défaut. Au monde ba soliste na bango baza alinga beta seben. Loko ma par défaut ma couleur mususu. Donc Gims ako mi sa couleur mususu so aluka yemba rumba. Pour rumba eza blague te mais fallait akalinga rumba. Azurumba même yango na ba horizon mususu ayena urbaine musique Gims salaka a tetuli yango a dripe ba disque d'or certifié na France wana na lande ku Jomo Boso Chesco Chesco est artiste musicien que tant Nathalie na yoki mawa. Oh, par rapport à quoi? Oh, Maître Gims numéro 1 en musique mboka na biso moi bosa la connerie. Maître Gims a korosa triple arena na lelo Poignité. A kokate Maucho Betarina la la la. Ba Maître Gims na minicho ba faut chaba on a ba la fouine. Ba la fouine ba maman na ba musicien mais actuellement faut chaba on a ba la fouine. Comment ni ba Maître Gims baza le roi le pang moko boy. Mboaza na été mais tellement joana moni ba criminel basé be libanda lo ba ya biso za na mbo mo ya so mo ouais. Donc pas ba ça ba ya la boutoute. Donc ne ba Maître Gims be batikali baza bongo. Ah bon. Voilà. Merci beaucoup Splendeur Mbongo bon tête Bodolanda Bisso partout au monde. Mais comment on a humanisme oyo artiste asali tango Monique ba fan nae ba mélomane ya la bonne musique na Côte d'Ivoire barata qui ko participer na événement à s'excuser à sengi bango à relukela bango date au courant il y a semaine oyo pour que a pesa bango les meilleurs pour que a satisfaire banderone ya Côte d'Ivoire. Kasi humanisme yango wana oezozanga ba artiste ebele. Moni falita komi bongo ezaki bomoto. Yana batu ebele ba artiste ebele a pe bana mbongo mais pourquoi batu baboya ko zapene na bango? Comportement. Ya mabe Bana ba sale comportement mais fallait beau respecter muto hein. Fali ye moko nanu. Ye moko respect pesa ngona batu bato baza pene na ye so bataka fallait respecter déjà muto bango ba ça so ba ventir donc respect ou t'as pas patron soit zana batu bat bazo rappel éducation ya patron so patron za muto comportement n'est mal au monde avait ba comportement bato za mal so zi ba vena biso koko dila so zo mona ke opération na fali comportement correct. Soka monika egla zarana ye lolenge OK non lolenge egla zarana yo so zape mutabu buzoba ebike egla fa chaka fa so monio a olongolo bena yo donc OK non ndenge leader na ya zalaka so peza makambo pe ya ba diamba ya ba leader ba diamba au moins pe bata ba diamba ba ozale bele ah bon so leader aza mutaba secret au moins pe bata ba secret ba ozale bele ba intelo pe ba ozali belé so pe buzo ba fali akoma place azali wana entourage neza batamayele OK po akoma donc ye moko pe oya yebite aluka koyeba yango epusi fali pour pas koma musika. Voilà mais en 2024 to ki na suka ya 2024 les appels na ba artiste congolais au basali ba tourner bazate tournée européen, Bazate, africain aussi. Bazate. On a eu 365 jours. Artiste Nyo sur place au Azali, Atom la Musapi. Bon, 7 concerts. Il y a Malunga. Exact. Kocha concert à Kinité à Nini. Libanda 7. Exact. Oh, au moni biso batu
tosali ba groupe d'accompagnement sika na ba leader ebe to yaki okuta biso nyonso to ndenge moko ba répétition ebele donc gata la répéter 1000 répétitions beaucoup n'aninga te album ezati on comprend album ezati donc sur la bête tu concert bata na linga banzembo ya vena biso fali na obeta banzembo pe na collaborer na batu beaucoup n'aninga pena trop te mutu tango atala ngalo ba boya za nini album ezati mais bato bana ba 4 albums 5 albums biso na bongo ndenge moko ba répétition ebele omoni ndenge moko donc bozo beta te bozo répéter ato ebisingo bimisa ba album ebele banzembo bozo beta ngana yo toza wapi na répétition ebele on comprend voilà biso nyonso totikali to répéta ke ebele moi goga pe na mona kere moko abeta kama batu libanda donc félicitations na ye yo ngoluka makambo mais maestro pas au Casino de Paris wana kendaki ye moko bakimbangu baaccompagner nazoloba bato bamemaka penda bato eza concert toté concert oui nazoloba bato penda bamemaka tant totala faut kolanda exemple à suivre guide na biso fali tant akendaka amemaka bato ti parce que bino pe tant bolanda il faut bon mema bato yana nenga kongo yo nzo ana problème quelconque na fabrica te nana problème te omoni nga problème te makamne ya bien na lobaka et omoni lelo Congo bato belé bazo yibisa bato bato belé bazo bomisa bato biso to abe éducateur ya masse ngana ko ya bona vandi bona lati loko na ngana biso kirich o 100000 sko moto alinga ngana nazo tsaye na nini so ngana lobi bongo baloba zongo wapi mais moto mususu ba tape ba siksa sala ba okatango ya solo ok bozwa bosa capture zwa chombono to ba iPhone scanango mabe ya artiste ya Congo so sombe loko ya $90 au baxi 0 baxi ba 0 so lingo te 9000 kayo au tango 90000 on comprend artiste nyonso ya Congo soka komozwa mbongo eloko liboso taka artiste azakaza mbongo te melo liboso to lukato za ba voiture pour nini pour zo boya ke yotema na bare ba filmer yo impressionner pe bato ko lelo na yo comprendre ke mutu nyonso mataka moto na Congo ezata zangi voiture babloka bongo pe komela biso wana cop mo be mutabengi yo talibena tina bi makambouteillage moto ozikaka lisopo kitisi bien mutu nona sima tango mata moto tango atala mona so pe na mona na carte aka saneti ozi moto ndozo kende ok to utaka makolo to zwaka ba mituka rien n'empêche que cop motika car o matape moto oui c'est normal yango na bi suwa mi senyo so so comme ozwa mbongo boko mona ke akotonga banda kwa danser pona ko sala comparaison na fali et sengana makambo be na musique te faut koma ko bandela bilamba te fali bandela ni lambate OK so longwe ko makambo bandela bilamba faut ça ka album nyonso simba il faut saper na pouvoir le quoi fali na année toi na 365 jours à ça la émission mi balé tam sou maloba mi balé kangi monde pendant 3 ans 4 ans mutaloba est-ce que pendant botangela des bons au monde kanga banda loba des bons aya que ça sur émission na Popol Mopasula alobi makambu ya ba ngana obanga na banga bave ngamta longola nga succès za ka nzambe maloba wana na maloba wa loba na année na betaka ba 5 4 ya boye toute dernière émission na Congo sko asaki na Marius Munga siko na 3 wana Gary Wele tala niveau maloba wana ezo peser na 3 maloba ya fali wana c'est le salango 1,5 million émission yo c'est Léo woli 1,5 million 3 maloba 1,5 million il y avait émission kana 3 maloba donc vie aloba rebelete mais soit lobby sur le lumbi donc ils ont la valeur ya album ya ba chanson ils ont la valeur ya album émission rare mais émission ya fali pour pas etala makambo artiste mswazoloba atanze monanga etala mataboy donc au moins na émission ya na valeur ya ba album o ebele simbate net émission wana ndeni ni ba warrior nyonso ba ebi ke fali aloba slande mongo bonne tête mais tout na warrior nze momo wa miel ayebite donc ayeba bonne tête mais nze mo miel ayebite miel de son
ayebite l'homme de Akare akoyeba te na bia binakanande indangande o fali asali na live na ye nakoluka yo bisika anganana ndamboyo tala nzembo wana na miniti oyo ngai moseka album ya bato basangani bazoluka bato batiango ka lokwa video ya fali wana asalelaki jo wana neti dynastie pe mais dynastie simba ti Kerit dynastie simba toza baflater te ko te mpo na yo dynastie simba Kerit otamboka na nzela oyo kaka dynastie te les padres baflater te robeta ko toza baflater te omoni makambo ya komisa baalbum banzembo nyonso esimba etikalaka epafali mwa moke héritier Watanabe omona mwa quelque nzembo oleka pe ozoyoka Fabregas aussi il fait partie omoni lelo bato bakoma osangisa bato nyonso esika moko lokwa potopoto il faut batalaka bato basukaka na musique baloba vérité na bato oyo bafingaka lelo bato nyonso bakoma osangisa biso kinganya afingaka kinganya aloba biso tosuka na musique déjà omona biso tovandi awa tokoti na bafoye ya bato. Non, je pense pas. Tosuka na musique. Tosuka na musique tosali donc musique eza loyauté. Tosuka na musique to bimaka te bato misusu ne bazalaka. Yana bato misusu omona pena komelo yo pona ba vérité lo baka na ferana mukona zoyo. Alors reconnaître que la vérité. Yes kwa zo kasango mafinga. Mukona zoyo a éviter que soka ameki na ndenge bakozwa na ndenge bakangele mutu ana oya na été. Il faut basala la différence aux fan tikala fan. Soko salelo mo po sepelisa ye akoya te. OK. Tant bako niata yo akoya te. Donc batu il faut batsa keloko na mutu. Voilà. Mais quand on parle de monotonie, toujours on a place dans chaque entre parenthèses. Quand on parle de monotonie, on a la lésion na nini. Artiste nini na Congo. Oyo moni ye aza trop monotonie, ye penaza awaza espère ya varier, ya mixer, ya pesa biso. Tokolo ba monotonie ezalaka, tokolo ba pesa la raté. OK. Soki yomoko omikomisi artiste oya monotonie, loba oyebi ko colorier ba horizon yomoko zo simbate. Ba ko pesa bino nyonso détend. Omoni détend. Tokena na rumba mais détend. Ya lo roi français nde batike la biso. Mutuna mutu ana accent na ye. Yana mutu mususu aloba yo oloba français mais mutu a préféré yo ka français ya mutu mo azana problème ba leto na bala mais ana accent ya bien. Okay. Mais na kata ba accent na ye wana na place à la zoloba le. Mususu ana accent bien te mais na place à la tsaka la. On comprend mususu ana accent bien ana problème ba la na ba lete. Bino tout bolo baka français moko mais mutuna mutu atongango na ndenge esengeli ndenge moko na rumba fali asaka pe détend mais so azo sa détend au mona façon azo colorier yango et pesa ilongi mususu on comprend parce que ya batu mususu asa détend mais détend na pende comme monotonie akomo changer ka maloba exemple neti nani faut tout avoir clair tout côté 2025 place à A faut tout chara A pour tout porter la biso ba tout faire comprendre bon moi ouais juste que là il passe à Wambongo yokanze monde beta okindenze mo beta yoka fanebe bebe nanga osimbisinga touche nakanga bolingo pela tonga te sangardien amour na yo etselinga barrière sakotala en arrière nostalgie bon souvenir lipaso yebike na lela yo ya tro yango komi osalanga mabe nanko bamalero za kopesanga yango nazokonda na nzuluki na fidelité nanga pembeni na yo aparama yo mipesi epa basusu nazobanga douleur alove ezosuwa leli mingi monamu
mbongo esili kozika mawa nanga pete toko comprendre na bageste bebe yoka mutabima lipasa bambongo na jobu. Komisanga izobano na zolela bambanda bazonga oki couleur nzembo donc côté via bandi musique elanda e ba corps à sa progression ya ba corps na harmonie ya voix na e tango ya vandeli bino ce qu'on a 7 couleur mususu on comprend des via zopesa oui so longo azo varier azo mixer ozotala no pamba okomona lokote sur place okotambola na ngai okomona lokote lobanga na lena singa na pala po ezala c'est bon. oki vie kotaya donc avant d'ici bino na sur place à la pesi bino depuis demi-temps tango alongwa kuna so eli bino na a modile mbama kenado yoka skonde a colorier des temps filelinga na makete tama bala mabima tango sali asa technique oka donc abeti des temps mais tokoloba sa monotonie po des temps oyo a colorier yango na façon mususu so landi des temps o tchacho eza mais tchacho amie et puis mutoyemba aza chanteur depuis na au départ na ezaki chanteur on comprend ti lelo aza chanteur donc expérience ya kibo chanteur eza et puis ya komeli en expérience waneza oyo yo o comprendre na musique a fallu popa te batutu omoni lelo esa les sengo ba vena biso ba Jean Koubal na uta ko loba likamba 8e merveille yawa na moni vena biso Jean Koubal a décortiquer soye c'est toi mon bébé d'amour nalela yo c'est toi mon bébé d'amour nalova yo oka couleur ba temo nebima sko muta boyo gagner ba tout point ta nzembo na nzembo ya na couleur nango soki nzembo mo abeta cri de larmes sol tangwe bazela ye pipi pou pipi pou pou pipi pou pipi papi pap oka musique nde sola pipu pou pipu pou abe donc omona mutapesa yo momo na kota kende Louisa Bateko Louisa Bateko mon vieux na pese bombote to décortiquer mais soto longwe kuna soto ye awa omona tokobeta neti nini tokobeta bon toke nini oyo regarde-moi pour na mona bato bele bazokoma ke mais faire rigolo a changer banzela yo soloba yo moni y aura fallu tu peux faire o moni toke re
mwana phrase na yo okande swane beta yaka deta bon bazela bakomozela deta donc mutu nyonso afongola mbanga waloba na message bafandisa bato nyonso batangela miziki bayoka banote ezobeta eza teke bakobakisela lokwa asaki bongo bobakisela ekoma 3 temps non que s'il te plaît bobandela non regarde-moi s'il vous plaît bobandela deta so clavier wana ezobeta ezokosa bato na voix flair wana ezovanda mais biso bato kolo ibusa tozala kati ya miziki yango na nzoto toloba asakana nini na bafani. Je te dis la vérité, biso toyebi kaka affaire akenda banzela mosusu apena nzela mosusu moto akoloba ezopera me opera ata nini ozaka na zone confort donc eza lokwa moto aa na lokolo ya deta me bomeme yango na urbaine botikeleka deta ne wana me bopesa mo batike ya musique urbaine ya opera me lokolo ka moko wana donc ntango obima mpe na zone il faut bima mpe omeka mpe kotira ata na gauche omoni oyebi lelo mpena na confirme musika atalaka mpe batuni ya koza na bango bon tête wana ezalaka mpena nkombo na yo ou soit bon tête wana vie ava kende koloba ngo na poto tokutanaka na Chanik ok ayebisinga beta liputa na yo na metei zwa guitare ntango na beta vie abi oza bonne tête na sutuka boye vie akeloba ngo na abi oza mama na guitariste yo mpena oza musicien bato lelo bakonfondaka musique bakonfonda yango basangisa musique on dirait voix musique on dirait nini baprofesseur ebele ya ina oyo bapesaka cours okozala apeso cours apeso batechnique yo mpo moyemba mpe danser okasi neti obungela ye so batie bino ye na micro mais ye asala makambo moko boye bato bakomprendreke ye aza na savoir yo ozosala il faut babakisa yo eza moko ya biso bato bakotya mpe boye yo olobaka feka leki yo na voix leki yo na belle voix bato mpe bakoyebisa biso bongo mpo lelo na miziki ya Congo so otie fe na biso Jean Kubali na fere kongola ye biso fere aleki na belle voix mais na ndenge ya industrie ya miziki toyebi biso Jean Kubali aleki fere na oyemba o congolais nyonso bamo mabanga non mais so lobi boye bagola basepela te kongola kobamo mabanga te oto simba to protéger partie musicalement par la musique nchiki ya musique okopa yango mona ata na kokanga mave na biso loko akanza zaka bien tuna ba petit na ye mais pourquoi kanga maka trop na fali a comprendre fali na musique na ye alukaka asimba ba biloko babengaka ba variété yango moni ve na biso Jean Kubala à l'époque alobaka grand chanteur exemple to ba variété yango wana donc ozala grand chanteur eza belle voix te ba tala ngona ba genre musique oyo zo proposer bato OK ce que ça opesa batu détend oza grand chanteur tozanoka bon chanteur pour grand chanteur apesa ka batu somme na musique preuve en étant tout monde na vena biso fallait kenda ka Côte d'Ivoire tant ba proposer ke ba musique mona ka za muzikana OK tant ba proposer ka pe ba vena biso misusu mona ka makamba salaka donc et ana ba musicien ba chanteur mususu za il faut ba salele ba préparer aller kana te va yemba ce que ko makambo ba préparer qui était wana ko makambo fa auto ba improvisation les micro ata ba préparer te on comprendre que za musicien to ana ba musicien o il faut préparer pour ba sepela na ye na miso ba so bo préparer te bo mona bêtise yango bo mona pe biso to mona lo quoi un chanteur comme le animateur to mona on mboko moni mamé moni non préparé mais à ça bon donc entre Fally Ipupa préféré Gola nanaza grand chanteur ya mbona biso Fally Ipupa maman na grand chanteur par rapport à quoi la différence est anini mutu ezola sageye grand chanteur ou à bon à l'époque déjà atengami musique mususu moni yango baloba grand chanteur a ekomi variété donc abeta musique mususu azo affronter
couleur ya musique oyo et puis apesa na ba titre nango oyo eza na kati ya musique asaleli technique vent mu pepe on comprend soki sikoyo apesi bongo wana pe ga détend omona muninga ne bato batiaka wana muninga na ye o fali apesa détend te ok asimba banote mosusu ya 3 temps mais epesa barelatif na 4 1 mo bapesa majeur on comprend so zwi muninga ne kuna tokobeta neti nini mais artiste lukela biso do webikita oji nazape mobali bakataki nga ngenga anga yo omana ndengo moninga détend omana ndengo moninga siko ntango botia ye adversaire soki fali mpenza azomona o adversaire na ye amonake nga nazobose me azobose te ok c'est normal bocomprendre ke fali pourquoi azoganye bato mpo yo oluka adversaire na yo mais tai ya adversaire no ozocomprendre te ke adversaire no aza moto adétant te donc tout le baartiste mosusu bazotravailler pas vraiment la musique ya Congo problème eza nini omoni fali pupa bato fali ipupa bato bakanga fali pupa aza table mixeur ya musique ya Congo omoni to wana table mixeur oyo eza ba 24 piste eza ya ba 32 piste eza siko bamusicien mosusu ba table mixeur omona ata mosusu ya 2 piste 3 piste omona na mutu na ye atiake nde na ekarnaka pepe kale to na lwambo esuki wana olea ekarne bango me afongola horizon asala suite continuité ya bapepe kaye na balwambo yo asala te azwaka miziki balwambo basala mayembi yango na voix na ye tanto bato akoma oloba ayemba lowa lwambo siko fali pupa na piste na ye piste afali omone piste lwambo ana kati piste madilu piste ya pepe kale loko akanza piste ya Jean Koubal fali aza na kati fali aza na bapiste ya baartiste ebele omonake so otali oloba yango ko fali banda 2006 ti 2024 toke 2025 azoganye bato mpo na système oyo ocomprendre oui. azofongola makambo na niveau moko ya sakana te tozobeta tozokende totalisa bato sikoyo fali depuis la premier album asimaka déjà madilu système la premier album dans la droit chemin on comprend na droit chemin tokena associé bato ba comprendre que fallait asimbaka madilu yango na bi mutako sa deta mais o colorie yango ndenge nini musique rumba eza detanga na benga ngo eza ba peso papier duplicateur ba sali dessin tantôt ya moi si babi ba ebisi mo na colorier mususu ko colorier yango pe na propre abimi na ba coin poete moi na no mo ba tie 10 mususu a colorier mais salité ya bimi ti balibanda ndenge moko pe fali tango azwaka détend amona ngo pene eza examen ya musique ya Congo to colorier yango soit colorier yango to ke associé okande beta ya détend tala madilu lola mwana ya baya basusu ngai bonzete ya bolingo bazuwaka wabie Attends. On comprend. Voilà. Donc, tant qu'il y a qui fallait, na simanae. Pour ce qu'on comprend, oyo eza kimadilu. Il faut kota siko na katomoni mutu waza génial. Et loko ya malamu jamais maman mutakomona même si na ba question pour être champion.
est-ce que bakotiela bino mama batuni yo question na réponse eza wana ozomona na bato bata compétition elengi ya compétition eza te il faut réponse eza ya kobatama très bien faut muta kende donc fali ntango ayembaka ana barévélation cachée po moto obimisa eloko wana fo za artiste ocomprendre tala joyo eloko azopesa Kimadilu ok donc deta mais Kimadilu déjà depuis na nini na droit chemin vous comprenez associé ok alongwe wana ba omone pe akobimisa pe balombo abimisi lombo ndenge nini colorier Luambo. What's comme na piste Luambo. Pourtant on a vu Sabino na piste ya Madilu. Omoni na bimisi piste Luambo. Mais faire pas ailleurs on a ba voix. Aya qui peut caler. Yé asalaka Carlito déjà vu. Au vena biso na salaka ça déjà vu. Parce qu'il fallait salaka dit jamais vu. Déjà vu, n'a dit jamais vu. C'est des choses différentes. Normalement. Donc, mon yo ebe été qu'un associé qui m'a dit les en 4. Tant on a vu Miss na batbata la bi fallait ça mystique. Donc tout le vrai artiste a immortalisé. Moto sans le savoir. OK. Faut ba artiste ndé ba yebisa ba ignorant que type a danger. Au moins il l'autre danger comme ba fan de ba comme bato. Oh. Qui danger moto il faut ou tana ne pas artiste va comprendre que Joe a bosser. Ba mission de total en agato ebi que tipo yo bosser, tipo yo a bosser ne mais normal. Les andenge mo na fali. Parce que soto yo longwa kuna au mona sikoyo fali pe a obimisa piste mususu toke na piste kester. Amona nzete yambila. Epesi mbile epesi mafuta Kester epesi nana tena ndende lindalala okandeke bakati yango epesi mayebo na makokolo musique ezelayi naza na ngai ivone ya bolingo nalangwaka se na bolingo na yo me bakisa akorakoga toujours bakarese mama oyebinga nazali amoureux de l'amour bolingo opesanga tu es celle qui est ma vie toi temps wana siko abimi na piste Kester aye na Jean de toi maman j'ai vu qu'elle est bonne aye yele salali ya solo nalingi yo na bolingo ya solo mama comment le côté fiaillé non oui on refaire révéler biso on refaire découvrir biso on comprend yango wana non mais félicitations hein. Merci ozomona ke musique na musique yana couleur nango yango fallait zo gagner batou. OK Monique Hérite mais bande on faut ça la nini pour que batika des temps ceux qui na betelio awa yo moko zomona ti tokea Deta. Moi si ezonga mela na motema pasi ebele. Yemba so a. Na mokili tuna lelo elobi ya moninga jojo. Lelo elobi ya moninga mama. Oyemba awa. Koma kolala na shishiwa shinga yowa. Utaki kolala ngala muki. Na koma kolala na shishiwa shinga yowa. Dans monotonie de yango o baluka na biso ka isika moko donc il y a que ça monotonie te ce ka coloria qui déto bien détail ça même eloko OK donc ba changer maloba na ba phrase ka ba guitare
Vous comprenez? Mais t'as là ce qu'il fallait avoir. Fa. La. Baloto na ngai sika kaka elongi no ale. Wapio alese fumusi lovenga nalelo Nosala base vieille 4 ans. chéri nanga bébé nanga ekomi osala basi chéri nanga ekomi osala basi Aganye batute neni. Ye botai makamne. Asa mystique. Voilà. Comment on a kérit? Couleur, yo monta on a betelio. So to bito no décortiquer ma revenir soit toi. Il y a pas match. Donc entre Fally et Ferry, il y a pas match, il y a pas photo. Il y a pas match na musique. Il y a pas match na kibogos. Vous comprenez? Il y a pas match na kozanga ko bandela bilamba. Il y a pas match na kozanga ko soma mituka cop. Il y avait zaka sikantoni sachet pas. Bomoni ni tabanasaki, il y a pas match, il y a kozwa ba caché à ba concert. Il y a pas match. Il y a makambu. Ndeto yeba vena biso Fally pour pa mère nana ketchup. Ta ti le mère nana ketchup. Bichanza chanjate. Il y a pas match na nyoso, il y a pas match côté mbongo, il y a pas match na va faire bandako. Po bazwinda kwa musunia keriti. Omoni mama makamanda ko evida. Nie. Omoni, il y a pas match donc Fally pour pas il faut respect na Fally il faut pas yomoko moni bato ba koya sumbanga na mona ka ba kuvele gola bazwa neti mutu un musiki ndingu ayeba neni ke musique ba sala wale zaka data la data. Non. Yeko ignorant. Non. Est-ce que bata bongo il faut batia bango pembeni ya artiste. Peut-être l'artiste a besoin de apporter quelque chose. Ozo apporter loko na makambu ya ba vie privée ya kofinga bato za tina te makamba bonde toza na mutu ya faut ça na bato oyo ke vena biso Fally pour pas so atali boa ouais petit nanga slander azala wana petit ko défendre na ndinga vérité bon petit nanga na posa beta guitare petit ko ya beta guitare petit nanga asaka nzembo nazo 2 phrases to 3 phrases na cha vient nanga on comprend bomona ke ana bato oya tina eza batu te yo mutaya alali ala muki abandi koloba n'importe quoi muto via betaka do muto abeta zwanga moto moi jusqu'au musique yo Fally asala yango esali ba Fabrice Bayemba pe awa My Brenda ezelo kwa sikate na kupeli balingo ke moni My Brenda j'ai déjà imagé banzela bona 2006 mais quand même il faut féliciter Fabregas kolanda ta banzela bo mais siko na 2006 yango balobaka nzala Fally kotona bango akolukela mo kaka kibosika na bango omoni vient nzela kenda il faut to expliquer ka batu boye voilà donc ozomona ke nzembo na couleur nango est-ce que awa toye kokosela Fally makamba musique otozobeta ya Fally maintenant linga je pense que nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de notre émission mavato kabwana na osenga featuring oyo en collaboration et binomi balé Aimez-moi chérie Aimez-moi chérie ya nzembo dans l'album Splendeur bongo oya toyo kango pena et puis bongo to kabwana na ba mourir à la bonne musique ba abonner na biso comme il faut. Aimez-moi chérie de tout ton cœur Diedo Bambongo Mawa soki yokanga ye
napumbakisa dose nasala overdose nakupo sekwisanga na caresse sima ngai na loketo na baluko pijenga tonga na yo tifile koninga na ye wana nde totikani tifile koninga na nzambe wana nde totikani tifile koninga na ye wana nde totikani soki yokanganga ye napumbakisa dose nasala overdose nakupo sekwisanga na caresse sima ngai na loketo na baluko pirjenga. Voilà, merci beaucoup. Je pense que SPL ici, Yateo Zambro Tawa, l'air à jamais de l'heure et là. Pourquoi pas, na maman Fatou, étoile d'État, fondatrice, il y a ONG Promédie, la femme au grand cœur, maman Fatou, étoile d'État, maman Asunga, Rana Mote, Maya Rosunga. Merci pour tout. Balobinza Mbalinga Rande, Batoaboye, mon sapiment Royce et Sorolara. L'issouté. Merci vraiment Maman Fatou étoile d'État, fondatrice, il y a ONG Promédie. Na pesi bambo te place Rolanda biso. Splendeur mbongo na ngandi ona biso aloba. Oui, na qui assez ça bon on a bien tena sala nanga. Voilà, pas de donc problème. en tout cas pour na bateau nyoso baza na Europe, Angola, agence Oyo ozala décider soko déposer biloko na yo. Oza partir angolais kokoma kin oza na Angola otinda na Paris et kokoma na Paris oza na Paris otinda na kin et kokoma donc agence BSK fret donc ils en France donc baza en collaboration France RDC France Angola donc solingo déposer ba colis na yo pour la livraison ils en France ou en Paris adresse eza 33 bis rue de Doudeville. Donc, il y en a ri dans Doudeville. Il y a 700, donc 7050-18 Paris. Ah donc, bon. bon, komikuna, bon, contacter bien un numéro Yangola, bon, guider bino. Donc, voilà. Agence, Ezawana, beaucoup t'en avez nanga, Douvemoweni, Azawane, puis, dans Zalamba, bref. On peut s'emboter les boss junior kwata maja maman na sinzonga liseke mvula ba bonne année na ye na venanga junior bola ya Belinda bola vie Gilenga Nsembe créance lusala l'injulale yo pena faut boire bien ya maman Clarisse Moyembi voilà ya maman Clarisse donc vie moro malamu donc vena biso Douve Moweni Pelu Color Suisse ne tombera jamais héritier minimbu na Suisse. Il y a Willy Moucheni, code planétaire. Les véritables codes. Il y a un code de couleur. Voilà. Il y a un code de limité. Il y a un bonne année. Les véritables codes. Code Aramoko. Il y a Willy Moucheni. Il y a un petit. Il y a Willy Nano Lobité. Le premier nom de comité. TVM déjà bonne année. Déjà dans les bons. Donc, bonne année. Tous il y a bonne année qui t'a. Il y a Zaramba Moko. Pesa Orange Man. Les véritables codes. Soit petit William Robin Ayo. Voilà. Donc, on appelle ça Kojo Kamange, les bourgeois humbles, à Sarandomas, Vigo de Campo, Venanga Nono Blaise Makela, Lina Movible, Venanga Napeso Bambote, Bisiko Zali, Marius, Kuminaini, Yamama Fifika 14, Boss Ibra, Banque Centrale, Ya Jano Binano, Guy Basket Mokonza, 4 continents, Boss Orediezo, Aimé Bossele, Noko Blaise Selima, cerveau. Oncle Blaise Selima, cerveau. Noko Blaise Selima, cerveau. Oncle Chico Moucheni. Voilà, Yopendo Yebiango. Donc, Venanga, Fiston Coloqué, Fiston Manista, Fergani la merveille, Sous les Kauka par Zouzou. Venangedi Badiata, Coco di la Sopera, Maître Bessengande Balolo, donc Mbote na ba warrior tout balandi biso, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la frère Nangaï va se présenter encore une fois. Après ça peut pas dédicace naé. Je pense que la prochaine fois tu reçois tout sur la pena très bien comme il faut. Mon frère bonjour et puis salutations na bateau tout balingara na bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando biso. Ouais, bonjour Nayo, bonjour Nabato Peño sur Orlando Bissou, Nangonga
M. Komi. Je me présente au nom de Oasis Sentier, M. Poutine. Donc, Kolo Histoire, Karabato, Baebi, pour nous gagner temps. Nous avons excusé Mingi pour nous. Tout bazélaki single nanga kema fayebi ma le 25 oyo ezuma ba complication par rapport à ma réseau mais mon manager a promettre nga d'ici là et boza déjà kema premier single nanga nazo bimisa prêt pour featuring nanga na mon ami Splendeur Mbongo et même moi Robimana chanson mon quoi sur ça na opesa bambote nanga rapidement pas ya les boss trésor loi na pesi sombote pa ya président Zougou Zidane na Brazzaville na pesi sombote pa ya ouais président Zougou Zidane Zougou Zidane wana Zougou Zidane ouais na Brazzaville na pesi mbote pa ya président Bozi et pa ya Destine Mas na pesi mbote pa ya Lelombe les Blaise na pesi sombote pa ya Gouf Chico Farel Mille Esprit Jigel Jogo Jigel kutaza ninga kina na pesi joyeux anniversaire pa ya master nanga Brilok la mokonza shisha au fête anniversaire né lelo pe na pesi bonne fête na batutu au bazo fêter année ezokimi na aussi la malam na assure que bokozonga l'intégralité pour na repesa information mambuto na ozana. Voilà, merci beaucoup. Merci surtout na batutu batisosa qui tombe pour Orlando Bisso, pourquoi pas na redidi des swag non stop. Mon frère et ami, bonne année na ya Théo Zambota, ya Théo allez jamais $, et là pourquoi pas na Alain Poupa, l'ami de King. Merci aussi na Jason et Makassi là mon ami, merci na ingénieur Gradin Tseka, na pesi bambote boutique Courtois élégance na kitambo wana au mona monsieur Arodi da Silva Kitoka, pourquoi pas na Glody Dibengo Kitoka na pesi bambote depuis Angola Luanda. Merci vraiment na bato tout balinga biso na bato tout ba dizara ton pour Orlando biso na bato ba partager et puis na bato yo ba commenter surtout ba vidéo na biso, pourquoi pas l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision Richard Tessa derrière la caméra et puis aussi na monsieur Bols c'est moteur au New pour la réalisation d'Afrique Elengi Télévision. Je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro. Baba. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur.